mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Le Nazarien. Il te manque la prière, il te manque la persévérance, il te manque la patience et il te manque la foi. Quelque part nous voyons et nous sentons la foi nakati ya mwasi wana komona eko demeurer 18 ans nakati na tempelo. Quand le spirituel les a construits, spirituel les a libérés, maintenant quoi apparaître sur le plan physique pour te batuba ba nakomona et gloire en Nzambe et yeba nakomi monisa. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Oui, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et wana toyesusu na plateau na biso lelo pona o ezali prédication. Autrefois bomona kingai pona témoignage, ma témoignage mutunyo so akoki na yeko témoigner ata wazobondela te ata wayebi yesu te na makambo nzamba salela ye akoki pe ko témoigner. Mais biso kat na yesu tozo témoigner pona kombo na yesu ezwa lokumu po ete Bible lobi na biso sa renommée s'est accrue à cause ya kombo na ye et nazondima ete renommé na ye ezali kokene na kopanzana à cause ya témoignage tozo sala mais témoignage il faut ça accompagner na liloba na Nzambe parce que liloba na Nzambe nde ezali kozinga nyonso nde ezali force na biso na se na mabele oyo wana boyoka ki biso na témoignage boyoka ki pe to parla ki na oyo ezaki na ba délivrance délivrance que ki ko yandenge nini na bomo ya mutu yango nde tozali ko exploiter le lot na thème na biso comment la délivrance peut surgir dans ta vie. Délivrance c'est que ko ya ndenge nini na bomoi ya moto yo abota misika moto andimeli yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Oui, azali déjà délivré parce qu'à longwe na monde moko boye et ayeko kota na monde ya sika o ezali monde ya ba Kristo et monde ya ba Kristo ezana ba norme nango ezana ba principe nango na lolenge yo bongi otambolela okotambolela ndenge nini yango nde tozolobela lelo po ete Yesu ayeba na kokutana na yo okangola mana minyololo na makambo nyonso o ezozinga bomo na biso et na yango tokotanga na mokanda na biso ya Luc 13 verset 10 jusqu'à oui, je dis Luc 13 verset 10 jusqu'à 13. Je répète, Luc 13 verset 10 à 13. Lutanga histoire ya Yesu Masia lolenga kendaki na kokangola mwasi oyo azalaki infirme pendant 18 ans ou azalaki courbé des histoires tozoyeba na kotanga. Oui, je lis au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit,
Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Wana toyoki makomi na biso parole de Dieu. Lolenge nini mwasi oyo ayebaki na koumela na infirmité na ye pendant 18 ans. Tant tozo parler na infirmité ezali na ba forme belé. Yo ndengo zaona infirmité na yo ekoki kozala célibat na yo ezoumela. Infirmité na yo ekoki kozala maladie oyo zana yango. Infirmité na yo ekoki kozala ba mikakata no ba souffrance oyo ozoyeba na kokutana na yango. Et une vie où ezana ba souffrance, ezana ba mikakata no ba infertilité, to ba désert moko zo traverser, ezali vie moko o ezali courbé. Et kati na Yesu vie na biso et se redressaka parce que Yesu ayaka kocha droitir na vie na biso ko bongisa banzela o ezalaki na mabaku. Yango nazo lobela biso na tina na mwasi oyo azalaki courbé pendant 18 ans. Et aumelaki toujours na kati na tempelo. Azaki mosika na tempelo te kolandisa mapasi oyo azalaki na yango, kolandisa ba ane oyo asalaki na yango. Yo ndengo zali wana omoni pasi bata ebele ndenge azomona batu mususu mama 20 ans nazobota te 9 ans ya pasi 9 ans bata poto wana mama mikande ezomona na tête osali so combien d'années nzambe no asala so salite na kokoma nanga musulman tu vois batu ebele bazobenga na modèle wana. Or problème na yo ezali nde Yesu ayeba na komona yo. La délivrance peut surgir comment dans ta vie. Premier point to kolobela et de délivrance na vie na yo et ko surgir tangu Yesu ayebi na komona yo. Bible lobi na biso cette femme, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, qui la vit, c'était Jésus. Jésus ayebaki na komona mwasi oyo. Problème no ezanini. Ozo bondela menzamba zomona yote. Ozo bondela makambo zo sala ezo répondre te na onzambe alingi yo sala. Yango wana kino lelo zo loba ete nazo bondela mingi, nazo gêner, nazo lukelo na nzambe, menzamba zo yeba na kosalela ngate. Parce que azo mona yote. Mizongisa kati na yo, mitala kati na yo, eloko nini ezo simba te. Miswa nzambe eza likolo nanga, to eza likolo na ngai te. Pote soki Yesu amoni yo, akoyeba na kosalela quelque chose. Jamais Yesu akomona mutu liboso na ye et atika ye lolenge wana. Donc la première des choses pour que la délivrance puisse surgir dans ta vie, il faut que Jésus te voie. Jésus te voit comme il a vu cette femme-là. Et après avoir comment naye moi si wana, la Bible lobi na biso Jésus lui adressa la parole. Ozawana Yesu amoni yo, maintenant na lobino lilobate, uto banda ko bondela, uto zana sama kolanzambe, a lobino lilobate. Pourquoi il faut luka Yesu aloba liloba likola bomo ina yo? Parce que tango Yesu aloba liloba likola mutu, échange akate zaka immuable. Bible lobi na biso, il est derrière sa parole pour accomplir. Et tango Yesu alobi na yo, c'est une force. Ezali nzete oyo koyeba na koye kamela, na liloba na ye wana poete olonga, puisque liloba ya Yesu et ratakate soki ya salobi et kotika la ndengo wana ata moto na mokili akoyeba na ko changer yango te. C'est ça la deuxième des choses oyo okoluka pour te délivrance et banakoya na bomo na yo. Yesu amona yo et a adressé yo maloba. Ndenge boka ki na témoignage na biso ko luka nzambe wana et alobi na moni souffrance na yo, na moni kolela na yo. Donc tango alobi bongo donc yenda lobelinga ete na moni kolela na c'est ka mona kinga et adresser parole. Et tango Yesu ayebaki na ko adresser biso parole et ezalaki esengo. Yango na oteya yo na lobi ete lukaka Yesu alobela yo ata yo mokote na sima basali na nzambe basakoli évangéliste mutu nyonso chrétien frère chrétien o nzambe asimba ko nzamba salelaka na don moko quelconque na songe na prophétie to na nini ayeba na kolobela o posa nzambe na bomo ina yo ezali nini. Parce que tozo mitungisa mingi parce que
tozana liloba moko te Yesu alobela biso. Or Bible zoloba na biso, le fils des promesses ne meurt jamais. So koza na promesse na bilaka moko na bomo na yo, nazo mona te ndenge nini okobanda kotepa tepa. Na komona te ndenge nini obanda ko murmurer na vie na yo ete banda na bandi ko sambela nzamba saleli ngai te. Na ko apprendre yo que murmure ezali ko créer ba mur na vie na yo. Et chaque fois ozo murmurer, ozo ka murmure, ozo créer ba mur na vie na yo. O ezo kanga vie na yo poto yeba na kokende liboso te. Parce que Yesu asali te, parce que oumeli na sama kola nzambe, parce que nazaki na etonga moko boye et na changer parce que boye. Oko changer etonga na etonga oyebite moya lelo babitonga ngo ndenge komi pe basali na nzambe ndenge bakomi na se na moyo yo. Les préférences yoka nzambe wana pe vanda umela na se na makolo na ye ayeba na komona yo. Moi si yo akendaki mosika te. Malgré 18 ans na toujours na kata temple parce que était na kata temple où ezali lié saint Yesu akomona kaye kaka un jour et loko zo zanga yo ezali persévérance na vie na yo ndezo zanga yo na patience. Soko combiner la prière, la persévérance et la patience okoyeba na kozwa résultat moko ya malamu na oyo zoluka wana na maladie na yo, na problème na yo, na souffrance na yo, na kozanga mikanda na yo, ta musu zo mile la mingi menzamba koyebiso alobi ete te mukanda no kozwa dans 5 ans ta musu la 10 ans. Okozala déjà apaisé parce que nzamba lobi. Mais ozana mitungisi maladie na ngezo sila te sali bane parce que nzambe na lobi te. Nzambe soka yebiso abi dans 9 mois maladie ne ekosila. Okozala opesé olobi ete nzambe asi ayebi na kolobelanga. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, Jésus dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. Problème na biso ezali. Nzamba loba nanga. Nzamba sa monanga. Nzamba sa yebingai. Asa lobelanga. Mais pourquoi na vivre boye? Pourquoi nazo mona boye? Oui, asa lobela que non, moi na yebi yo na kombo na yo, moi na kokangola libota na yo, moi na koza mutu munene lobi, okozala mutu musali na nzambe, moi na tala yoko voyager kana pays moko songolo, tala kuno kokutana kana makambu boye, na sina pamboli yo, li pamboli nanga eza likolo na yo. Eza na minute wana te onzamba lobeli wana nde okoyeba komona yango. Parce qu'alobi na femme wana, tu es délivré de ton infirmité. Mais na minute wana moi si wana zala ki délivré te. Mais tala Yesu Masiya, oyo ba bengi nzambe, ayebi na kobimisa maloba, likolo na moi si oyo. Alobi ete, tu es délivré de ton infirmité. Mais moi si wana bisika telemaki, na banzi ba mitala ki alobi mais Yesu oyo, alobi nanga boyo ndenge ni nazakaka, ndenge nazali. C'est ça où ils ont comme la biso mingi na mokili oyo. Na yebisa rabino na lobi tangu nzamba lobi ete nazo kangola mobali na yo okosala prière il y a 70 jours. Na 70 jours après singa ba directive wana ezalaki na 2010 nda yebaki na kopesanga ou ezalaki ba directive wana na juillet habitala mobali na komona na ekoleka boye ko salema boye. Mais ce n'est pas tant que nous avons une directive, on a 70 jours, on a 5 personnes, on s'habiller, na minute on a tendu mais de juillet 2011, il y a eu après 6 mois, en janvier 2011, malgré il fallait qu'il y ait la recherche. Bisika oyazali parce que bato bana kolinga kola kisangate. Tu vois ndenge makambo nzambe e baka na kolika. Ce sont les choses spirituelles mais biso bato to linga to memango na bomoto. Dis-moi combien de personnes va mema makambo na bango na ndenga bomoto e bayeba na kozwa solution. Je crois que cette femme là azaki vraiment inspirée. Cette femme-là n'a pas vraiment instruit. Le Lobananzambe vanda ki kati na ye. Problème na biso parce que le Lobananzambe zo vanda kati na biso te. Ce qui le Lobananzambe vandi kati na yo, eza assurance ya vie na yo.
Problème na yo parce que ozanga kondima. Ce qui moi suis demeuré qui 18 ans a déplacé tongate. Azaki ka na kat na tempelo parce que yeba ki ete mokolo moko nzambe wana nga nazo bondela akoyeba na kokangolanga. Oya kangola ba Jonas, oya kangola ba Daniel, oya kangola ba Tebele, akoyeba pe na kokangolanga. Quelque part nous voyons et nous sentons la foi na kati ya mwasi wana comment na eko demeurer 18 ans na kati na tempelo. Il te manque la prière, il te manque la persévérance, il te manque la patience, il te manque la foi. La prière sans la foi, on doit solutionner. Parce que la foi est une arme puissante. On peut s'associer à la prière pour te réaliser l'okomoko yamalamu na bomo na yo. Avant que le physique soit, c'est le spirituel nezi bakana kozala. Quand le spirituel les a construits, spirituel les a libérés, maintenant quoi apparaître sur le plan physique pour te batouba na komona et gloire en Zambé et yeba na komi monisa. Problème na yo yangwana spirituel na yo ezana guérité, spirituel na yo ezana délivré yango zomona makambo ezotambola na bon bien te na bomo na yo et parce que associé foi te yango makambo ezotambola bien te na kati na bomo na yo. Avant muto sala ndaku akozwa plan ya ndaku alobi nazotonga ndaku nanga ya 3 chambres salon akochana no plan wana na papier atali ndeni ne kozalela na kotonga nguna ba matériaux nini et ça le malolenge nini. Et tangu à concevoir yango ndebo esikoyo akoyeba maintenant na kobanda construction ya ndaku na ye eza ndenge moko na makambo nzambe construire nanu intérieurement, construire nanu sur le plan spirituel et dans le physique ndeko yeba na komona na pe bato bakoyeba na kosepela Yesu pe akoyeba na kozwa o ezali lokumu balobi ete il lui dit tu es délivré de ton infirmité. La parole de Dieu est puissante na bon moya moto. La parole de Dieu est ali épée ou ekweisaka ba jugo ou ekweisaka ba géant. Ekoki eloko moko ke ekoki ko telema liboso na liloba na Nzambe. Il fallait que ye soit loba nanu et na sima na ye koloba ndeboye makambu e bana kokokisama na bomoi ya mwasi oyo to na bomoi na yo. Et tangu Yesu ayebaki na ko tatola ete mwasi ya kangolami nyonso tu ezalaki déjà malamu na vie ya moto. Ndeboye délivrance yaka na bomo ya moto. La première des choses, il faut que ye soit yeba komona yo. La deuxième des choses, il faut que ye soit adressé yo parole. Et la troisième des choses, il faut déclarer na bomo na yo. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est une déclaration positive. Où ils ont kotambala moko na champ magnétique, où ils ont kotambala moko en action afin que puissance en Zambé et yeba nako monisama. Et na simana Yesu koloba maloba oyo Bible lobi na biso il lui imposa les mains. Ton problème c'est quoi? Yesu sa déclara, Yesu sa mona yo adressa yo parole. Ba ça la déclaration likolo na yo. Mozo tambola na déclaration na yo wana te. Déclaration na yo ça déjà force moko pona yo, déclaration na yo nde na otai koloba lisusu ezali assurance pona yo parce que Dieu a parlé. Or la parole de Dieu est immuable. Quand Dieu ouvre sa bouche pour parler, a parla kapamba te aloba kapwa ebeta akokokisa maloba na ye. Zala na confiance na liloba on nzamba lobeli yo ke liloba o mosali na nzamba lobeli yo. Ngape na kotelema na yebisi yo ke no tala boy. Oh tant susu na yebisi yo na molimo te, na yebisi yo na mosuni selon ndenge nga na moneli selon ba étude nanga. Maintenant osenga yo te tolobela kabino na mosunité mais tozonga ke pa na Nzambe to tuni e motuna esengeli nini pona mutu oyo tangu Nzamba koyebisa yo okozala fixé eza lokwa mutu ya koti azui makila na ye atie na laboratoire azobela bayeba maladie nini oye azoyeba na kobela ba opese kisika bongo te mutu azobela tangu tuberculose bozu bopesi malaria non yango ozomona na kati na prophétie na biso to kota kana na ko consulter l'Éternel. Éternel a lobela biso muto yo abengi sava muto azobela mais maladie na ye e uti wapi za laboratoire munene ndezamba koyebisa biso te maladie na ye ezali boye nde to ko s'attaquer sikoyo na oyo Nzambe ayebi na ko pesa biso
source wana bisika maladie outi origine ya maladie nde toko s'attaquer na yango. Problème na biso délivrance ezo na vie na biso te parce que tozo yeba te tozo s'attaquer na nani. Soko yebi mongunu ozo bunda na yete abatami na sima ya nzete yo zo tirer balle na mire ou bien ozo tirer balle likolo mongunu na koza toujours na force et akoyeba toujours na ko s'attaquer na yo. Yeba nani yo zo lancer missile et pas na nani yo zo beta balle. Soko yebi ye et combat et cause la facile et okoyeba na kolonga. Il lui imposa les mains. Problème nous ali luka basali na nzambe. O basakolela o balobela o pona problème na yo. Ba s'engager na likambu na yo. Ba imposer yo maboko afin que gloire en nzambe et ba na komonisa na vie na yo. Afin que délivrance et ba na ko surgir na vie na yo. Bible dit à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Parce que Jésus lui a imposé les mains, elle était redressée. Et fait tout point de Yesu simba yo. Na ebete yo posio simba Yesu na lolenge na yo, ndenge mwasi okotanga makila ebaki na ko simba Yesu. Oui, c'était une force ezalaki violence na ndenge na yende balobi royaume de ciel, ba violente ba kotaka, nde ba samparaka na yango, asalaki violence na ye. Et yo pe sans violence na yo, soki oko simba Yesu wana te, Yesu ayeba na ko simba yo, Yesu ayeba na ko s'imposer, ko imposer maboko na yo, likolo na yo, enfin ko yeba na ko se redresser na makambo ezo tungisa yo wana, ezo rendre yo ils ont rentré yo courbé. Mais Bible dit la mission et loko et ngumbama. Est-ce que koki ko se redresser? Oui, nazo répondre on est en Ecclésiaste. Nazo répondre yo était oui et loko et ngumbama koki ko se redresser. Soki Yesu ayebi na ko simba yango, soki Yesu ayebi na ko chama boko na likambo yango. Li benda te ngumbami makasi ndenge nini liboso na Yesu ezake loko te. Nde loko na kokaki ko yebisa yo na nzela na mateya oyo tangu Yesu pe ayebi na kosalela yo pezongi cela na retour balobi cette femme glorifie à Dieu mais yo salela makambo combien mais oka ya muke oyo zo lukawana asalelu yango te obosani ba exploit nyonso bosala na Yesu wana nazo te yo bongo te na bizonga na sama makolo na Yesu tala ba exploit oyo sala na Yesu tant mususu zongi kozala courbe ozongi infirme parce que on reconnaîtra bolamu na Nzambe na bomo ina yo te cette femme a reconnu bolamu ya Yesu na bomo ina ye balobi elle glorifia Dieu. Tangu nyonso Yesu azo salela yo, tangu nyonso Yesu azo se présenter, tangu nyonso Yesu azo lobela yo, babi asala ka grâce na o ya lingi. Na mona ba mususu ko matango ba 120 jours, ba 80 jours, mais nzamba ya nola bangote. Nzamba to na yambaka babi maman banda na bota matina komi 40 ans, 45 ans. Nzamba lobela ngate, ba prophète ba lobela ngate. Eza ngolu ko mona nzambe ko lobela yo, mais luka chaque fois tant nzamba lobeli yo, chaque fois tant nzamba saleli yo, o yebaka na ko zonga na sena makolo na ye pona koyeba na ko glorifier ye. Donc on a aussi salé la bino où ezali briefing ya maté a oyo comment la délivrance peut surgir dans ta vie. La première des choses, il faut que Dieu aille bana komona yo. La deuxième des choses, a adresser yo paroles. La troisième des choses, a déclarer l'ikolo na yo, ndenga yeba kina ko déclarer l'ikolo na mwasi oyo. Et quatrième des choses, a imposer yo main. Tant qu'on imposer yo main, ezali visite ou akoki ko visiter yo. Mosal na nzambo oza pene na ye, assungi yo na prière. Ils appellent imposition des mains. Tant on a l'obité que imposition des mains qui kaka ba tcheu maboko non. Tant on assungi yo na lo sambo. A s'imposer pe ezali imposition de main au pousse pe na mosala na nzambe ayebisio o nzamba lingi ayebisa yo asungio na mabondeli asimbio maboko en quelque sorte ça peut être imposition de main parce qu'il na pour soutenir yo bokomi soudé na ye problème na yo ezali ozala soudé na Yesu wana pour tayeba na kosalela yo pour te redressement et kota na vie na yo mais ko bossa na te ko glorifier nzambe wana nde malobo nazaki nango mokolo na lelo pona ko lobela biso bana na nzambo to luka ba délivrance na lolenge nyonso na kote na bomo ina biso délivrance izaka na 5 points on a uti ko lobela yo nzamba mona yo isiko zali isiko zo bondela nzamba mona yo est-ce que so santa ke nzamba monanga est-ce que so santa ke nzamba yebinga oso santa ke nzambe oyo makambo bazolo bweza vraiment makambo nzamba lobelinga. Nous avons un grand problème tant que Nzamba zoloba. Problème na biso musu de mettre en pratique ce que Dieu dit.
Dieu t'a parlé, il t'a dit l'année prochaine je vais te bénir, l'année prochaine je vais faire ceci, l'année prochaine tu vois ça, l'année prochaine, c'est une déclaration. Pourquoi? Parce qu'au suivre principe, tant que 3 jours pour te bota, tant que ne pas une maladie, quand gêne moi quoi sec, tant que comment on a été chocolaté pendant 3 jours, mais yo chocolat qui jour moko parce que au mieux qui solo, au mieux qui ndengenini, au baby c'est déjà jour au yo chocolat qui wana. Vandi ça va principe en Zambie, to sango na moindre nini détail. Ndeboyo koyeba na komona loboko na Nzambe na bomo na yo soki biso to bika kilelo pasteur libo mesila ki parce que na salela ki 70 jours wana ndenge Nzamba lobaki et apparaîtra ki loucho modèle au sale la délivrance wana puisque biloko Nzamba senga ki atanga moko na mutaka dese na kokaki ko sale la biloko wana ti pas biso pas biso za ka parole mais Nzamba lobi somba boy 7 chemises 7 pantalons 7 cinglés somba 7 parfums somba 7 boyés parce que parfum wana azali identifié dans le monde de ténèbres au chango na mai vous allez prier pour l'eau à kosokola soki liboma nezo sila kate ata bazo bondela parce que bazo identifier à partir à solo dans le monde de ténèbres et parfum tant bo bondeli et ko boma solo wana ata ba luke na solo ba kozoyete ndebo ya koyeba na kobika c'est ça parce que na tosaki donc nazo senga yo oyeba na kotosa onzamba zolobela yo à part oyo na otu kolobela comme 5 principes pour te délivrance et bana kokota na vie na yo chape botos pona mwana na Nzambe. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alo